journal pour na peuple info lingala qui vous akibeli soit poste télévision na bino pour na kolanda journal na bino to for la maso na présidence ya république pour na hotel Sabino que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayamba qui jeudi 22 mai madame Ba Aïssata ministre conseillère ya présidence ya république ya Mauritanie oyo ayaki na message ya président na bango Mohamed Pa ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. To poursuivre la journée biso na Sénat pour na kotal Sabino que ministre séance plénière ezala qui organisée jeudi 22 mai 2025 pa wapi ba sénateur Bandimi Kolongola ba inimité ya ancien président Joseph Kabila Kabange bolanda reportage ya Nadine Asona. Après vote, il y a bulletin secret. C'est le règlement d'ordre intérieur, il y a Sénat. Sur 96 sénateurs, Oyo Baswa qui part, na vote Oyo 88, soit 91,66% des bavota qui pour na lever ya ba immunité parlementaire. Pe autorisation ya ba poursuite contre sénateur à vie Joseph Kabila Kabange 5, soit 5,2% bavota qui contre Motomo côté à s'abstenir qui P3 bulletins et Zala qui soit 3,12%. Par conséquent, par immunité parlementaire, il y a sénateur à vie Joseph Kabila Kabange et Outi Kozala Bongo levé, auditeur général près à haute cour militaire, a cocu ko engagé ba poursuite naye contre sénateur à vie Joseph Kabila Kabange na kolandi samana ba participation, il y a mouvement insurrectionnel na ko asimaka, ba communication, il y a ba insurgé, il y a M23, infraction prévue Pépini, Naba article 136, P137, code 3, il y a code pénal militaire. Pour la trahison, nako entretenaka, naba intelligence, il y a puissance étrangère, na occurrence, il y a Rwanda, naba agent naye, tomoni bongo mouvement terroriste AFC, PM23, na cas d'espèce, pour nako engager, na puissance, il y a entreprendre, ba hostilité contre République démocratique du Congo, nako procura kaye ba moyen, fait prévu peu puni na article 182 il y a code pénal congolais livre 2 P participation il y a ba crime de guerre ndakisa o ezali prévu P puni na ba article 21 bis point 2 P article 223.1a P2.2 et BPZ il y a loi numéro 15/022 il y a 31 décembre 2015 na ko modifiaka P ko complétaka décret il y a le 30 janvier 1940 portant code pénal ordinaire Nangambo naye sénateur à vie Joseph Kabila Kabange a koki kopé sa version naye na ba fait peko apporter na justice ba moyen ya défense. Nangambo Assemblée nationale Bosengel Bosimba que plénière ezala qui organisé jeudi 22 mai et pas wapi VPM ya intérieur Jacques Chabani a répondu qui na ba question orale P de bas pour na makambo etali ba arrestation arbitraire P ba tracasserie policière P ba policier fictif bolanda reportage héritier Macleb. Continuité à contrôle parlementaire na Assemblée nationale. Jeudi 22 mai 2025, ezalaki autour, il y a vice-premier ministre et ministre intérieur, sécurité, décentralisation, et affaires coutumières. Jacques Chabani, Ayebana Kozala, auditionné et pas y a plénière, il y a chambre basse, il y a parlement, na question orale avec débat, Oyo et Pessamela Kie, pour na arrestation arbitraire, ba tracasserie policière, présence de éléments, il y a police, Oyo Bazali identifié, pe enregistré, Oyo pe Bazali prise en charge dans l'état de boye na constat moko oyo esalemaki na vacances parlementaires député Eyanga Mboyo Vanance ye amonaki pasi mingi na dégradation ya sécurité na ville ya Kinshasa pe atunaki VPM Jacques Chabani Luko Bango pour na situation oyo ezali ko occasionner makambo ebele ya mabe a répondaki na ba question oyo ezali ko toucher peuple vice-premier ministre en charge de la sécurité intérieure a rassuré ba eli ya peuple implication na ye na sécurisation ya population pe na biloko na bango atalisi ke lutte contre ba antivaleur ezali cheval de bataille na ye pe bazali kotalisa renforcement ba capacité pe ba déploiement ya ba inspecteur na étendu mobimba ya RDC pour na kosilisa makambo nyonse mabe oyo ezali kosalema pour na étape ya ba question dirigée et pa ya premier vice-président ya Assemblée nationale Jean-Claude Chulumbai ezalaki bongo une quarantaine ya ba députés nationaux bango batalisaki balobelaki installation ya ba animateur ya ba nouvelle ville Kaya Chabunda balobela
balobelaki délivrance ya carte ya résidence na étranger, intégration ya militaire pe policier na régime contributif pe ya SENSAP na hauteur ya 3% pe 12% na état congolais pe balobelaki rémunération pe oyo ezali exonéré na impôt. Insécurité ezali kokola na Lubumbashi, boma conflit chef coutumier na province, phénomène kuluna na Kinshasa, Mobondo pe na sud-ouest ya mboka, braquage oyo euti kosala makalate pe militaire fictif. Na optique ya kotala makambo ndenge ezali kotambola, boye vice premier ministre asengaki bongo 48 heures pour na koya kopesa réponse nyonso. Liboso examen ya question orale, représentation nationale, basalaki examen pe adoption ya rapport ya commission ya aménagement du territoire, infrastructure, nouvelle technologie pe balobelaki projet ya loi oyo ezali kolobela ratification ya ordonnance loi numéro 25/025 ya le 5 février 2025 oyo ezali ko modifier pe compléter loi 14/011 ya le 17 juin 2014 oyo ezali kolobela secteur ya électricité ndenge ezalaki modifier pe compléter na loi numéro 18/031 ya le 13 décembre 2008 pe adoption ya oyo balobelaki version amendée ezali bongo na deux nouveaux articles ekotaki ezali article 4B pe 97B na entame ya plénière président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe informa ki ba éli nationaux création ya deux commissions pour na constatuer na réquisitoire ya procureur général près ya cour ya cassation contre ministre d'État Constant Mutamba. Kaka na Assemblée nationale bosengeli kosimba que président de l'Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe ayambaki jeudi 22 mars na bureau naye ba délégation ya ONU Femmes section RDC ensemble balobela ki ba matueur lieu Nanjar Bolanda. Président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, abetaki masolo jeudi 22 mai et l'ongona délégation ya ONU Femmes section RDC, balobelaki ba matière ebele lié na genre, ezalaki bongo bokutani pour na affirmer davantage partenariat entre ONU Femmes na Assemblée nationale ya RDC, ezalaki occasion pour na représentante adjointe ya ONU Femmes Catherine Ondimba ayeba na kosala plaidoyer pour na accélération ya implantation na niveau national pour na ba engagement ya ndenge na ndenge oyo ezwamaki na RDC na niveau international mingi rapport ya genre insistaki mingi na nécessité ya co-positionner question ya genre pe na ba discussion budgétaire oyo ezali prévu na septembre ezali koya pour na kopesa République démocratique du Congo budget moko oyo eko répondre na ba besoin ya basi pe ya mibali na discrimination te. Président ya Assemblée nationale grand défenseur ya genre pe autonomie féminine ye akumisaki ba effort oyo ONU Femmes azali kosala pour na optimisation ya situation ya femme congolaise pe asepelaki na engagement ya Assemblée nationale pour na ko accompagner démarche oyo na ba niveau nyonso. Bosimba délégation Oyo ezalaki accompagné na rapporteur adjoint honorable Dominique Munongo Inamizi. Na masolo mosusu bosengeli kosimba que vice-premier ministre pe ministre ya économie professeur Daniel Mukoko Samba auti kozwa ba félicitations ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona musala kitoko azosala bolanda reportage. Ba prouesse to misala ya kitoko ya vice-premier ministre pe ministre économie professeur Daniel Mukoko Samba ezali salué et paye ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bo simba ke reconnaissance oyo franche pe direct pona mosala oyo ye azali kosala yango emonisami boye discrétion habituelle ezali sosute ba effort nyonso oyo membre clé ya gouvernement professeur Daniel Mukoko Samba asali chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué performance naye personnellement vice-premier ministre et ministre économie professeur Daniel Mukoko Samba oyo nyonso asali lelo ezali komona na polele bo simba ba raison ya éloge oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pesié na nzela ya directeur ya cabinet naye Anthony Kinzo bo simba ke chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yende a mandataki personnellement pour na ko transmettre lettre oyo ya félicitations et pas ya Daniel Mukoko Samba yango ezali daté le 14 mai 2025 pour na correspondance oyo ezali kotalisa satisfaction ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na rigueur pe na transparence ya méthodologie oyo ezali employé et pas ya ministère ya économie na approche moko oyo ezali ko permettre ko atteindre baisse moko significative ezali ko témoigner efficacité ya ba mesures gouvernementales pour na
pour assainir pe ko stabiliser secteur oyo névralgique ba chiffre ezali koloba yango moko note technique ya administration ya économie nationale ezali kotalisa ke 31 millions de dollars américains ezalaki déboursé pour un ensemble ya année 2024 contre somme colossale ya 281 millions ya ba dollars américains oyo efutamaki na 2023. Président de la République a se contenté kaka na ko félicité te kasi encouragé pe vice-premier ministre pe ministre ya économie professeur Daniel Mukoko Samba a yeba na ko maintenir cap oyo a signifié approbation na ye pour la proposition oyo ezali kotalisa pour na ko corriger progressivement to ya charge structurée pe a recouvrer ba gagnant so oyo ezali indûment conservé na ba société mususu oyo ezali esengeli ekende epai ya l'état. Stabilité ya pouvoir d'achat na secteur pétrolier depuis arrivé na ye na tête ya ministère ya économie professeur Daniel Mukoko Samba azalaki membre actif ya équipe ya campagne ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe atalisaki dynamique moko ya makasi na secteur pétrolier tango ye a koti na mosala azali ko agir en accord elongo na orientation présidentielle pe na encadrement ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka oyo bango nyonso bazali ko bouger ba ligne moko ya ba résultat oyo ezali tangible pour la population ezali bongo sans doute baisse ya 13% ya ba prix pétrolier depuis octobre 2024 na zone ouest yango ezali ko kotisa capitale ya République démocratique du Congo ville ya Kinshasa. Prix à essence et l'équine à 3340 francs congolais na 2990,49 francs congolais. Tarif Oyo ezali ko se maintenir pendant 9 mois mobimba. Gasoil et landa qui peut tendance moko et les cas qui na 3435 francs congolais. Na 2979,73 francs congolais. Politique tarifaire Oyo ezui effet moko direct pe positif na consommation yango ezali ko abondir d'environ 50% na 8 derniers mois. Na Kinshasa par exemple, société Seb Congo a moni ba livraison journalière na union sorpe na ba station service yango et komi bongo ko doublé et l'équipe na 1500 mètres cubes pe et komi na fourchette ya 3000 tout na 3500 mètres cubes. Observateur avisé bazali ko commenter transformation moko oyo lelo ezali ko talisa ménage ya ba chantage ya ba pétrolier ezali société magicien ya secteur azali wana en place ye azali bongo ko pesa assurance na ba prophète nyonso ya malheur oyo esengeli ba déchanter pour na ba pronostic na bango na ndenge ba bande ko annoncer déluge pour na ko empêcher baisse ya ba prix ya ba produits pétroliers oyo esengela qui est provoqué perturbation na ba gestion ya ba stock. Chaque matin na ba pompe bato nyonso bazali convaincu que ba promesse électorale ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezalaki bongo ya pamba te na makambo etali protection ya pouvoir d'achat ba congolais. Président de la République et l'ongona premier ministre Judith Suminwa Tuluka ba confiaki économiste oyo mosala ba yebaki action ya professeur Daniel Mukoko Samba et s'arrêter kaka na réduction ya ba dépenses ya l'état te bo simba ke na démarche moko inédite ye a initié ki pe identification ya ba société pétrolière pour na réaliser ba gain excédentaire durant période oyo ezali concerné ba entreprise oyo nyonso ba bengami ko verser na trésor public par oyo esengeli ezonga epai ya l'état. Ba première estimation ya ba gain oyo ezali ko recouvrer et koki ko poussa na pene ya 39 millions de dollars américains. Initiative oyo ezali ko confirmer volonté ya gouvernement pour na ko restaurer équité et discipline na secteur oyo ezalaki na ba problème ya ndenge na ndenge. Na masolo éducation bosengeli ko simba que complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu bazali ko bongisama pona ko fêter 10e anniversaire na bango mokolo ya samedi 29 mai bolanda ba précision na elima oyo. La chaleur des enfants qui veut vraiment apprendre. Je vous demande une seule chose, c'est seulement l'amour. L'amour seulement.
Parce que sans l'amour, vous ne serez pas avec nous ici. Mai 2015, mai 2025, 10 ans jour pour jour depuis Esalema, Yango Ninie, complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, Oyo Ezwa Mukumba, Yako formé Bana ya République démocratique du Congo en général, pe ya ville ya Kinshasa en particulier, Bangonde Bazwa Mukumba, Yako pe sa formation pe encadrement kitoko, Yoka, Yango Ezwami, Navni Bantandu, numéro 44, quartier Bikanga, na commune ya Kisenso, et Sika Mayele ezali kopesama, ezalaka mosikate, landa bien, nyonso, na hommage, ya la nature généreuse, ya regretté, Mama Pemba, Moboti honorable Nerombungu, Oyo akufa depuis 12 ans, na souvenir wana, ezali ko coïncider, na 10e anniversaire, ya complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, nde na tina wana, mobange na manifestation, po na ko fêter 10e anniversaire, ya complexe scolaire Mama Pemba, yango ekozala organisé, yoka date oyo, samedi 24 mai, nangonga ya 9h, na siège ya complexe scolaire Mama Pemba, oyo ezwami, na avenue Bantandu numéro 44, na quartier Bikanga na commune ya Kisenso, yoka bien, 10 ans ya pamba, mosala kitoko emonani, pe mosala ebele, ezalaki moko liboso, kasi lelo, tokomi pe na complexe scolaire Mama Pemba de, yango ezali ko fongola ba porte na yango, na septembre 2025, yango ezwami, na avenue Mwanga numéro 11, na quartier de la paix, toujours na commune ya Kisenso, kaka na septembre oyo, tokozala pe na item, Mama Pemba, yango eza na deux options, sage-femme pe science infirmière, ba infirmier ba kobima, ba sage-femme pe ba kobima, yango ezwami, na quartier Bikanga na commune ya Kisenso, na avenue Bantandu numéro 44. Bandeko, na 10 ans ebele esalemi na complexe scolaire Mama Pemba, ba diplômé ba bimi ebele, ba lauréat kaka awa, yoka bien, ba sage-femme, ba infirmier, ba kobima lisusu ebele, awa na ville ya Kinshasa, complexe scolaire Mama Pemba, bana nyonso ya ville ya Kinshasa pe ya Congo, bobengami koyekola pe kozwa formation moko ya qualité. Rendez-vous monene, samedi 24 mai 2025 na ngonga ya 9h pour na compte ya 10e anniversaire ya complexe scolaire Mama Pemba. Cadeau signé Fondation Nerombungu. Mfuma banga moyo, toi Sakidila, Melesi, Matondo, accent sana, honorable Nerombungu, ba Congolais nyonso bandimi. Nerombungu kola Mama Pemba, kuna bana bazwa éducation, kuna bana bazwa kadema. Qui se bonga un jour pour naïe. Toko bakaka na makambo etali 10e anniversaire ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Nerombungu a dirigé qui lundi 19 réunion stratégique elongo na ba personnel ya Mama Pemba pona ko bongisa milulu o ya 10e anniversaire bolanda. Lundi 19 mai, complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu et yambaki initiateur na yango Fumabanga Moyo, honorable Nerombungu, akitaki yemoko en personne na complexe scolaire Mama Pemba. Objectif ezalaki kosa la réunion stratégique et l'ongona ba personnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba pona milulu minene oyo ekozala organisé mokolo ya samedi 24 mai 2025 na cadre ya 10e anniversaire ya complexe scolaire Mama Pemba. Honorable Nerombungu a pesa ki instruction sérieuse, a pesa ki ba directive pe a talisa ki bango ndenge nini esengeli milulu oyo eye bana kosalema ba disposition nyonso ezali kozwama. Honorable Nerombungu lokola initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba alingi eloko moko te ezala au hasard, alingi organisation ezala impeccable pona ko réussir milulu oyo pamba te 10 ans ezali ebele mwana ya 10 ans après 10 ans a comme na 20 ans pe ya 20 ans a comme na 30 ans nyonso wana complexe scolaire Mama Pemba et comme école moko munene organisation esengeli ezala impeccable na sima ya kosola ba personnel nyonso. Honorable Nerombungu asalaki tour ya ba salle de classe atali misala ya kotonga ba bâtiment ya sika ndenge nini ezali kosalema pe apesi ba directive pona ba disposition oyo esengeli ezwama pona milulu ya samedi 24 mai eye bana kozala réussite totale pamba te ba invité ya ndenge
ndenge na ndenge bakoya bakouta bisika na bisika esengeli ordre et régner organisation ezala vraiment impeccable nyonso wana ezali kaka na bokasi ya honorable Néron Mbungu pour na 10e anniversaire ya complexe scolaire Mama Pemba ekozala eloko ya mokete na suka ya masolo boyoka préfet ya complexe scolaire Mama Pemba Redi ndenge expliqué fête wana ezali fête ya makasi parce que tangu to bandai kaka na bâtiment oyo ezali kaka yango moko mais jour après jour na vision oyo nzambe pesa plutôt na mwana na Mbungu Néron tozali na école ya mibale oyo ezali tongami déjà awa esili pe école ya misatu kuna na Mwanga pe en dehors ya wana tozali ko répondre na besoin ya ba parents oyo ya école na biso oyo tobengi institut technique médical. Donc samedi ezali fête biso nyonso ba enseignant ya awa na ba o basali ba totaliser 10 ans na ba o bakota ke na nzela tozali ko sepela na bango elongo na journée wana toko bengisa pe ba boti o batindi la biso bana bakozala pe na biso pona ko fêter elongo na biso po ekolo ekozala te soki bango batindi la biso bana te confiance o bapesaka na mokonzi na biso Mbungu Néron yango biso pe tozali kozongisela bango na mukolo tobanzi ke mokolo ya samedi ekozala opesi mbwambwa aboyi na complexe scolaire Mama Pemba putulu ekomata makala ekotikala na cadre ya 10e anniversaire oyo ezali kolakisa grandeur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Néron Mbungu atie mayele na ye nyonso po ete éducation ya bana ezala toujours ya qualité na complexe scolaire Mama Pemba. Na masolo ya fait des sociétés pour signaler ko simba que station moko ya carburant na direction ya Elengesa na makala et commune yango parking pona ko bomba mituka bolanda ba détail. Boyina ville ya Kinshasa makambo ebele ezali kosalema tuebite soki population ayebaka to pe ayebaka te bota la station ya carburant oyo ezwami na direction ya Elengesa précisément na avenue Kimpaka station oyo euti kosalema kaka ya sika kasi na mbala moko population oyo aza na mituka ba 3 pneus to pe ba moto na ye ba komisi station oyo parking esika ya kobomba mituka tuebite soki na ba norme nini ba koki kobomba mituka na bango na kati ya station tuebite soki ba responsable ya station oyo nde bazali ko autoriser to pe koza ba 2000 ba 3000 pona ko bombela bango mituka kati na esika oyo bongo soki dega esalami bakotuna nani pamba te station ya essence ezalaka parking te mais awa na ville ya Kinshasa bota la station oyo na Elengesa na avenue Kimpaka ekomi na yango parking to banzike bisika ya kobomba mituka ezali bisika mosusu kasi ba responsable ya station oyo soki bazali ko autoriser makambo oyo tuebite soki na intention nini biloko ya boyi ezali kosalema. Toko bakaka na masolo ya fait de société pona ko signaler bino que wenze ya Muselu na commune ya Bumbu babuki yango suite ndenge bazali ko bongisa route Gambela bolanda reportage ya Alain Louzaye Diop héritier Makiné. Population avandi na commune ya Bumbu mokote abosani wenze ya Muselu ezali bongo wenze oyo etondisaka bato ebele ba mama tope bandeko mibali batekaka na esika oyo kasi na ndenge bazali kosala misala na route Gambela misala epusani ti penepene ya commune ya Bumbu wenze ya Muselu lelo ezali lisusu te babuki wenze oyo pona ndenge misala ezali kosalema ba mama nyonso batekaka kuna bazali komilela balobi basali ba memo ya ndenge na ndenge epai ya bourgmestre voire même gouverneur ya ville ya Kinshasa po ete balukela bango solution ata esika mosusu ya koteka balukela bango kasi eloko moko ezali koloba mananu te siko toyebi te bango bapanzi wenzi siko baotya biso wana pasi bapatie na balati biso place te bango bazo bapanzi biso wenzi so tokende wapi tona esika okende te tofuta mpe mbonga leta tike tofutaka salongo biso tosalaka siko juste tokende wapi balukela biso place tokozala kaka atati bakosala point tokozala kaka wa tozala bana bakofuta bana baklasse sikoyo tokosala nini balukela biso place eloko ekomeli biso ezaki efike bakosala nzela babuki biso wenzo esali déjà plus de 50 ans ni batinda biso quelque part poto kende kodebrie batindi biso te batiki biso kaka ndenge wana jusqu'à présent toomona tata moto ya kolobela biso même moto ya kolakisa biso ata site moko tokende koluka toyebi te so tokokende wapi parce que depuis tobotama ezalaki tozali c'est vraiment la concrétisation ya promesse ya gouvernement ezala national ezala provincial essentiel pour la biso population ya Bumbu ezwi makadamu po awa ezalaki bali tozobeta bali ezalaki nzela monene zelu mais marché ekofanda awa bala ekobebisa nyonso
bon après bango bakota bazali quoi oyo tele gouvernement provincial il a fait purement ya commune mudaye kotia bango yem to koluka bango solution ça regarde pas le tête de ville dans ça na masolo ya religion bosengeli kosimba ke na bokambami ya pasteur Médard Kolongo na église Le Rocher frappé bazali kolengela une semaine ya mabondeli kobanda mokolo ya lundi 26 mai kino le 1er juin sur la délivrance église Le Rocher frappé ezomi na avenue Moboyo numéro 41 na commune ya Kasavubu référence nango croisement Asosa P Force voilà événement eye na kati ya Kasavubu bana na nzambe boyo kelanga eloko oyo église Le Rocher frappé na bokambemi ya apôtre Médard Kolongo kalala babengisi bino na mobange na séminaire epai wapi ekobanda di lundi 26 mai au dimanche 1er juin kuna na siège ya église na bango ezwami na avenue Momboyo numéro 41 kuna na commune ya Kasavubu bana ya Angola bana Brazzaville bana ya bakomine ya nzinga tomoni bongo ngiri lingwala selembau kalamu bobenga bibino nyonso pourquoi pas ya Congo mobimba na mobange na séminaire oyo epai wapi mama na likambo lango ezali la délivrance sur les odeurs de réclamation boya yo moto tambolaka obetaka ba porte par-ci par-là banzela ekomela yo molili mabulu na mabulu solo ya kimpuka balatisa na nzoto boya à travers mobange na séminaire oyo kolo akomi monisama bana na nzambe bobenga mibino nyonso tu na avenue Momboyo numéro 41 kuna na commune ya Kasavubu boza mobimba boya na séminaire oyo epai wapi ekobanda lundi 26 mai kino dimanche 1er juin oyo na semaine ekobanda kosalema de 16h à 20h et bongo mokolo ya dimanche kozala somo kitu moko ya kafu ekobanda de 7h30 à 10h30 boya ebele kolo akosokola bino akolongola bino basolo ya mabe ya mvindu oyo moyini satana alatisa bino nde tolobi ete mwana nzambe osala na Brazzaville osala wapi toutes les communes ya Kinshasa tozokutana biso basolo Kasavubu cette fois-ci basolo ya molili oyo totambolaka nango partout makambo ezosimba te mbaloyo makambo kosimba advienne que pourra oya lokayo fatuna mama na ye okotanga kindoki pona nini kuna à travers ma prière ya makasi bokozala parfumé à travers makila na Yesu bokokoma na solo ya kitoko na nzela ya mabondeli oyo ba miracle ya kafu ekosalema ebongo botuna ngai orateur ekozala kaka ye moko apôtre Médard Kolongo kalala boya ba prière ya kafu ekomi monisama botuni ngai date boyoka malamu na beti sete yangwe kobanda du lundi 26 mai au dimanche 1er juin na ngonga ya 16h kino 20h pe dimanche na ngonga ya 7h30 kino 10h30 boya ebele na avenue Momboyo numéro 41 boza mobimba okotaki kao okobima na solo ya malasi ya lola assemblée na biso nyonso ya commune biso baso tokozala centrale pona kokata basolo ya molili kokotisa bana nzambe na saison ya gloire nzambe oyo tosalelaka aparfume yo bolanda communiqué ya Metelsat par rapport ya ebandeli ya saison sèche na ville province ya Kinshasa. Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Metelsat na mokuse azali koyebisa na public nyonso ke date moyenne oyo ezali prévu pona ebandeli ya saison sèche tope eleko ya elanga na ville province ya Kinshasa ezali bongo le 25 mai 2025 na marge moko ya dispersion ya plus ou moins 7 jours ba date extrême oyo etalisami pona effectivité ya saison oyo ezali ko se situer entre le 18 mai pona marge inférieure pe le 2 juin soki to connaître mois retard boye tendance pona saison sèche tope saison ya elanga ekozala bongo na poussière makasi pe ekozala humide malili ekozala makasi na tina wana Metelsat azali koyebisa na public nyonso esengeli bazwa ba précaution oyo elongobani
pour na komibatela contre état climatique oyo na période ekozala caractérisée na baisse ya température, c'est-à-dire température ekozala ya kokita makasi pe tokomona ba poussière ekozala ebele. Moto nyonso esengeli ayoka malamu pe azwa ba disposition pona eleko ya ilanga oyo ezali kobanda mokolo ya le 25 mai 2025 ndenge communiqué ya Metelsat etalisi. Protiva pezali poto kitoko mikolo pe bana bazali komela. Protiva encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protiva. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protiva poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protiva. Protiva. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protiva, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ba ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi. Protiva pour bébé pro. Produit par Chris SARL. Je n'appelle pas le peuple comme la soirée reste au cabana boité sans que tout ça merci na Igor Tingoza la kibongo. Merci ma caméra montage Fabrice Lundo Mipé Christian Kiangebeni. Je vous rappelle pour un peuple zaka supervisé par Nemoko héritier. Mapinde Miboti Kalamala. Au revoir.